biso ya Angola bandeko na biso ndeka tolobaki visa esebimaki nango donc preuve tout yango yo mutu na bino artiste na bino bolingaka Julien Jeff Kabangu tozoya déjà équipe d'avance déjà comme vendredi tolongwa déjà vendredi na butu. Je crois que samedi déjà tout le monde a kuna donc on festoyer donc biso pe tozoya na banzi ke eza kitoko mingi spectacle solo ko sala mawana musique ya solo ya nkolo to ko adorer to ko kumisa to ko sala théâtre ya spectacle ebele donc visa ya ngoyo eloko to banda ko zela ya ngoyo artiste ya congolais bazoya Angola en ordre donc eza kutu te ko donc gouvernement angolais ba yebi ke biso tozo kota. Pas trop à dire, hein. C'est-à-dire Mbalo, Mbalo, Penza Mbalo, tu assurer que Tozoya. Toloba mingite, Tozoya, Tosa Boulot, Toya Pende, Bartis et Bayaka. Banangola, tout pose à ce Tozoya, tout c'est spécial. Mais yo, l'accent, maman. Yango, papa, la zanga, maman, si la laxa visa bien. Nalela. La qui ça, ouais. Banangola, nazo, mais la gazoza. Gazoza. Bon dia. Nazo, mais la gazoza, visa, yango, yo, bientôt, Toya, na bino, tomonana. Manchoni, la qui ça, en tout cas, cette fois-ci, Tozoya, bana nyonso ya Angola, ba papa nyonso, ba bébé nyonso ya Angola. Banangola, bande kona bino, boza na yebi ke bo. Mama cha mona ça ya komona biso ezalaki tellement makasi. Eza problème na biso te boyebi kaka bamboka na biso. Mais cette fois-ci, makoleza dia na nzela. Bana Luanda Soraya mputu na bino yeyo ya koloba mingi eza te veut dire Angola visa lika monde yangoyo donc tozo confirmer bino que tozoya ya kosamba eza te koloba mingi pema veut dire bomona kaka masolo yango bo ekati masolo na minito yango toza déjà ensemble Singibor. Bon night. Bon dia. Bon tardo. Non, ni on soit na sangi c'est ya lo mingi. Bon night, bon tardo, bon dia. Et kangaka. C'est moi collecteur parce qu'on a mal à l'émotion. Povo Angola no satira. Toi qui já o grupo teu grupo Sinarco tua vija teu grupo Sinarco no Angola no tempo são pouco tempo estamos a ver aí eles lá mamã na spectacle donc déjà les 17 autres on na palanca les 17 oyo on na palanca vous voyez l'adresse avec Inter Business Center Dondas Mokili Mobimba Dondas Visa Dondas Mokili Mobimba Inter Business Center sans oublier Kina Music toza koya déjà kala mingi te bo mona biso ba visa yango wana déjà bimi donc tozoya ko ba visa yango bimi déjà tozoya ensemble tozoya une délégation vraiment une délégation de 14 personnes Sinarc évidemment na Ursil Pechanga na Sila Bissalo donc wana artiste na mino bozela Petro do tozoya au menu la musique, les ballets et les théâtres. Et ça déjà premier spectacle na biso de le 17 et ça na palanka, bana palanka toya, bana mabor toya, bana ojayenda toya, bana 30 tozoya, bana Marthe de Kifangonda. Mère Nangai, maman Monique na Luanda tozoya, Grévi Matita Futila tozoya. Bienvenue Malembe tozoya. Donc tozoya ya kosambeza te en tout cas ba équipe na moni lisusu Sisabidimbu tozoya équipe yango tozoya bana Luanda bozala déjà prêt ko balobike angolais Angola Basila Bisalu bazoya Turoi Basila Bisalu ba Isil Beshanga Basara Mansioni bazoya donc bozela biso dia le 17 ozana palanka
le 17 aux Anapalanka, on aura vraiment des spectacles Tokosala yango. Pourquoi pas to tambola na ba bengela, pourquoi pas to kena na ba lobito, pourquoi pas to kena ba onjimva, pourquoi pas na ba lukapa. Donc tozo ya ba prêtre numéro yango wana to che wana bo benga biso bo contacter biso Kina Music na Inter Business Center Dondas Mokili Mobimba bangonde ba simbisko masolo tozo ya. Donc bozala dia ko sepela. Parce qu'il y aura la musique, les théâtres et les ballets. Bafano ya bisobo matériel ba banderole poto moya siko. Bafano na bisobo tcha ba banderole ba affiche poto zoya. Jobour Mbala, papier ambassadeur. Ouais. Papier ambassadeur tozoya. Benoît Zekou, ajuda social tozoya. Donc bosé belé tozoya, et minga rolobeya te tozoya quoi. Ouais, kitoko. C'est là toujours. C'est Mesdames et messieurs, amoureux du cinéma et ou du télédramatique, habitants de Luanda et ses environs, ceci vous concerne. En effet, le groupe Sinark de Kinshasa arrive à Luanda. Tenez, le groupe Sinark de Kinshasa RDC se produira à Luanda et dans d'autres provinces du pays de Eduardo Santos. Vous vivrez des spectacles riches en couleurs avec le groupe Sinark composé de Caleb Toukebanan, Turbo, Julien, Kyodo dans sa nouvelle casquette de prophète. 4 saisons. Jerry Lewis, Sarah Masiala, Belinda, Soraya, Ursule Pechangam, Sila Pisaloum, Makuba Kuba, Tingi Tingi et autres. Au menu, théâtre, musique, dans une présentation de la loi du frère Caleb Toukebanam, ainsi que le ballet dans toute sa diversité. Pour tout contact, appelez le 00 243 84 12 12 129. Groupe Sinark, c'est Lola toujours. Donc, ce que nous avons organisé, c'est quoi pour toi, Sadaka? Ah oui. On va gagner 10 000. Parce que non, oui, parce que aux hommes, je sais pas. Les noms de nos amis. Ce qui moutou, à ce niveau que la bisoute, c'est que moutou en azanani. Parce que les lots, t'as la moutou roi Dondas. Dondas a salama solo, you know. Producteur homme ma pasta na Angola. Bengi zawana, ngala bengi. Machuda Mandangi, na bengi nani Juif Noir Corneille Moussoba. Même c'est que tozo quoi déjà pas bon si d'ailleurs. Tozo quoi ya pour mateya. Oui que Corneille Moussoba nenga zana aza motivé, a motivé ba na ya Didi ya ebisi ya Didi que au pasteur moi zoya ana profil na o. De ma vie tu mbala ba papi seke ba do kiala ba motivé. Omoni mutuloko la. Munjiba. Nani alobi na ngabia podium. Olivier la Luanda. Abi pasta, abi Bishop Lewis. Podium ngamoko na ozonga charge. Et puis podium ezala na lumière ya son. Tela kaka Olivier la Luanda imo ka bien type mamba po. Edingwe, moni mutu muso teka edingwe. Edingwe ndo ndenge ba pasteur ba beta ba. Kulumimbi Wa Macintosh. Namoni disciple na ngai. Kulumimbi champion des champions. Abeta zo continuer toujours au beta. Titre eza maboko na biso. Na yebi. Est-ce que ya tingi polisi ba pasteur tote. Tozo ba beta jusqu'à là. Si les non passer monter na ici. Abeta la passer no ko cha mo kao. Ba mela ba bière ba lire la Bible. Donc les voix pour l'immier donc dès na kitina terrain boye makambo za ko beba donc e yindi mama del chabu donc na yebisa ka toujours na la simana yo anga yeza ko yinda makasi donc bitumbo awate c'est bon ya ting. Boya la fin na tout staff na RTGA sans oublier chassis katakata ya ting ba jour animation zo beta matina fa kana pala zo sentir ngo eza ni bena animation wana ba beta ba jour Chapa. Kata bino nazo pekisa bino akamotea bino boyoka te nayebisaki bino balasaki défi contre bino bozoyoka kaka te
Bino nyonso na oyo na bino. Tuna muninga na bino ayebi somo ya roi Kulumbimbi et champion Macintosh. China pekisa ki bino botika makambo te boyoka te. Botuna muninga na bino na kima alia bien. D'abord oh wanozo baba yo wanozo bela bana. Di petit. Petit. Na meyo ba pia. Petit obi kana ko siffler. Nous sommes comme des hommes de Dieu puissants dans ce pays. Moi, je suis pas juste qui m'en est bon. Mais tu as mon osana, non, on bête yo. Tu n'es rien avec le côté. Loin de Dieu. Et n'importe quoi. Loin de Dieu. On dit yo, je suis la raison de la JC. Ngate. On a ngate. Et n'importe quoi. Négligeable. C'est ça. Il faut la dire que Aza est l'autre côté. Champion. Yo, Koki m'a coûté. Je fais Koki m'a coûté. Yo, on a qu'on s'en charge. Oh! Ça me chauffe le cœur, tes bisous. N'importe quoi. Tu sais quoi? J'ai un problème qui me préoccupe. Tu as un problème? Mais si. C'est quoi? Tu vois? Non, dis-moi, c'est quoi? Je suis grosse. Tu es grosse? Mais ça, c'est pas un problème! Oh là là, attends, oublie ce qui est passé, oublie l'enfant qu'on a perdu. Cette fois-ci, on va prier et Dieu, je t'ai dit que je commence à t'aimer. Tu es maintenant dans mon cœur. Je veux m'investir sur toi. Je veux te prendre comme ma femme. J'ai peur de pleurer encore. Non, 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 non. Tu ne pleureras pas, écoute. Non. Non, 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 sois calme, ok? Cette fois-ci, je veux tout arranger, je vais... Tu sais quoi? Cette fois-ci, c'est la bonne. C'est la bonne et ça va passer. Non, non, t'inquiète. Je suis vraiment content et félicitations déjà parce que tu m'as donné un garçon. Non, ça va, ça va. Ok? Il faut pas, ok. Viens, je te dis une chose. Esther, je l'aime. Esther,
Je n'aime plus, ok? Et je vais changer ton statut. Tu deviendras ma femme légitime. Je te dis. Tu vois ça? Elle dit Benda Pamba, au bois comme non, chute libre. Non, regarde ça, regarde, je te dis. Faut pas jeter. Tu sais pas ça qu'elle me fait? Ça fait combien de temps que je ne la touche plus? Oui, éviter. Alors ne parle plus d'elle, elle n'est plus ma femme. Dieu va faire, je sais pas, je sais mais je quoi, sens Emma? que Dieu va... Emma, au moins, on a condition de vie na omene na ndako. Na obanga tilelo. Soki na yebaki na nyana yo salate. Maman mo boboto, maman la biso to sambela na église moko, maman Brigitte Mwabilu. Moi sa papa Pius Mwabilu. Abondelanga na kenda Afrique du Sud et pas na yel na ndako na Afrique du Sud na comment ça. Na boya na motema moko. Na landa papa Emma, s'il vous plaît. Bah, ok, je t'écoute. S'il vous plaît. Bon, je t'écoute. Na yeba bino bien te. Na landa ki apparence na bino. Si na kende na Afrique du Sud pas maman Brigitte Mwabilu na nyana sala et puis alingoro zwanga loko mwana na ye. Miti boye nga na tombe na nga. Lisolo na biso na yo non na beton pas moto te na beton pas copine nga kati nzimbu na kende na kermesse na bango ya banda na beteli ya bina nga eza pe ma bete Sarah. Mais Sarah ne parle pas trop. Je t'aime. nayebi te soki nzambe nde moto alobaki na chambre il faut mona mwasi lokola robot lokola ekeko donc nayebi so yebi naloba noki nga na obima mpasi na ngai oyokango te moto mobima koma osimbi ekabwe mama faisons la volonté de Dieu nayebi te soki wana ezaka volonté ya satana nazonyokwama ngai ya na yo nabi papa bato afandaki naye na okotela mambwana bon makambo nzambe pekisi ko s'occuper na mwasi ndo na ndako yo zoki ya muke onction muke ya zo ya grandeur on fait ceci yo na mu no za expliquer yo a mbali nao vous avez bien na chambre ngazala te fancy expliquer pour ba désir à mwasi muta satisfaire on za ka mobile na parce que il ça na place na ngana obisoni que à 400 mais pour 400 mais pour vous ande tout ça là qui l'ambiance était bien vous recevoir il fallait vous recevoir Zala patient sola nae. Amba na yo kila. Batia gros. Mama tikata batia gros to fanda boy. Tofana mo ya mena. Na expliquer. Ebi ti zo lo balanga ke akomika mukemge ko sambila. Ena mezo sexa nga yo ti. So mo ezali. Obinga ta papa bino ngoli mwana. O expliquer que notre problème ngezo le kanga na mbala. Apo bisanga na place na nga na oyebiso nini. Na ko le ko problème. Soko do adi ko liate ba jeune na ba jeune nyo so ngo simba te nazo bi privé na biloko mokili oyo ko memanga oyo ko zangisa ngalo nazo comprendre nanga pe moi sina zangisa lo la nzambe nanga atane na memaki dans le Seigneur zaki po ba no privé na ba désir nanga te ozana ba parrain Oko qui n'est pas évangéliste papa qui jamina papa Dayo Samuel azawana tozana Patrick Challenger azana papa pasteur Patrick Challenger ce bouquet ko poser problème oh j'espère que ils a résolu maman évangéliste Kizami na ndenge aza na wuto 6 à CPC est-ce que Rosana na temps oyamba biso wuto 6 on kabakala te fois pemat papa d'ailleurs za ba séminaire ne kuna na église na kende kana bandolela papa omoni mobile nanga simba ngate yo na biso poza leki na ngoza mwasi lokolanga honneur à Sadakama 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 La reine Sadakama. La reine Sadakama. Je suis très en colère. Le sacrifice est là. Comme tu me l'avais demandé. Et je suis déstabilisée. Car mon poste est pris par quelqu'un d'autre. Et je ne comprends plus rien alors. Le son est là. Pona matali sous musala et nazoli sous makasi. Ngouya pour madame l'ADG. C'est ce que je veux. Et pour accomplir la mission de Sadakama. Je suis destituée de mon poste. Esther. Lokola aussi au Pessingai.
kobanga te poste na yo ozo récupérer yango basuccès na yo nyonso tu na bahonneur nyonso tu bakopesa yo kobanga te nasepeli mingi na sacrifice oyo opesi ngai bakisa mosusu Julien, mais je te parle, non? Donc, yo, on a Facebook. Oh, Julien. Nini. Mon je vais voir. Attends. Julien, maman, moi, c'est pasteur. Na bukana, hein? Obosa ninga. Hein, Julien, tu m'as oublié? Non, on va vérifier. Vérifiez. Julien, s'il te plaît. Tout ça bien quoi. Olingo banda makambo. Nini? Maman. Bisiko kende ba ebiso fo sala boy. Mundi monsieur a un problème. Bisiko ke inde ba lobi fo sala boy. Bo grâce pourquoi ozo sa téléphone. Ozo sa téléphone point. Moni sikondo bandi. Joana oyaki na no solo mungonzo ye na ngwa. Na loba ina ngaite. Julien naza pour sa problème te. Devora. Na pour sa kimia. Parce que le roi déjà na un problème na yiki na zeme ute olongo na boya ki na nga ba problème. OK. Na lingi na ba problème te. Toza na biso kimia. Le roi toza na nzela biso okenda ngola to kende to kutana ba nani soki ba nani kuna na bona ba problème. Zeme na ute olongo. Papa, un verre d'eau s'il te plaît. Julien. Toza kimia ko. Oui, Déborah! 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 Simbaï, tu es là. Déborah, tiens un bras, Julien. Déborah. Simba bien. Maman. Encore. Mais, oh, Maki Sarah. Tu as changé des habits. Bon, oui. Bon, c'est quoi? Makina, vraiment. N'a pas si moment on a ôté. Elles ont interdit, on a si moment on a eu, bien c'est quoi? nakibimaki nanga chéri nakesa ba course nakata taxi nazaki na monika na BBC taxi ya bato. Dans un taxi? Chéri. Mais et qui t'a changé les habits comme ça? nakutana na tonton René Mbachi o a Belgique wana amoninga kabisara poani bo ndabimisi $100 na pesinga na koti na boutique. Sarah, tu m'as déçu. Seigneur, oyotangisanga nini? Non mais Sarah, on ira comme ça jusqu'où? J'ai besoin d'une progéniture, on ira comme ça jusqu'où? Hein? C'est ça. Tu ne peux pas me faire plaisir, toi. Sarah. Dernièrement, j'ai eu une causerie avec Maggie Makanda en Angleterre. C'est un grand sœur. Tu sais bien qu'elle attend quelque chose. Elle m'a posé 1001 questions. Elle sait que tu es maintenant sous ma responsabilité. Ça, c'est quoi? Non, Maggie Makanda et l'homme Jesus. Non, il faut baïba que maman sera est-ce que nga na moi mukie et ma peut-être mon na nzoto nga na 22 ans na 22 ans ça papa nanga. Moi je n'ai rien à faire avec tes sœurs. Bazana pousse à ma nouvelle malam. Et là tu me pousses à quoi? Toi tu veux que je sois qualifié d'un sorcier. T'as lobby toi à l'hôpital, lobby l'hôpital. Lobby l'hôpital. Na lobby l'hôpital. Na kokasu. Moi, je ne suis qu'un missionnaire. Je t'avais dit une parole au départ, quand tu as reçu Christ. Je t'ai dit, lorsque l'Éternel approuve le voie de quelqu'un, il dispose même favorablement de ses ennemis.
J'étais en train de prier. J'étais en train de prier, je viens de le dire. J'avais une pensée en tête. Je voulais te voir pour qu'on en parle. C'était pour qu'on aille... pour qu'on fasse une action dans des orphelinats, des ONG, afin de soutenir les orphelins. Mais je me disais, Seigneur, d'où viendra cet argent? L'Éternel est favorable. Une femme entre dans mon bureau. Soudain, elle me dit, papa, je veux la tête de Caleb. Quoi? Oui. Je veux la tête de ton fils Caleb. Bon, voilà. Il me prend la tête, j'ai de nerfs tendus à cause de lui. Il me rend la tâche difficile. Moi, je dis, Caleb, oui, il est en train de me prendre la tête. J'ai des nerfs tendus à cause de lui. Il est en train vraiment de casser mon chemin. Et je te propose 150 000 euros. Alors, cette dame s'appelle Esther. Elle a dit, elle s'appelle la princesse Esther Sakata. Quelque chose de Sakata, ou je ne sais pas. Je ne donne même pas l'idée. Et directement, j'étais conduit par le Saint-Esprit. J'ai compris qu'il y avait quelque chose, il y avait un complot. J'ai pris mon téléphone, j'ai enregistré tout ce qu'elle était en train de dire. J'ai l'argent, j'ai l'enregistrement. Comme c'est déjà un complot, j'avais pensé peut-être ramener l'argent ici comme Moussoussou, mais moi je crois. D'abord, il faut dénoncer ce complot. Cette dame est mieux placée. On peut prendre cet argent et l'enregistrement. Allez peut-être voir la police. Si tu ne fais pas attention. Orange vous dit 5 millions de fois merci. Bana Kinshasa, bana RDC, bana Congo Brazzaville. Babi réseau ezaka moko. Réseau ezaka moko, donc Orange, je vais dire Orange. Réseau Mounene, Okangi, RDC Mobimba. Orange réseau Mounene. Babi na 3 unités à Pamba, Obengi Poto. Orange vous dit 5 millions de fois merci. Mais alors, il faut activer. Faut activer. Pour activer, au Tchekaka étoile 101, étoile 2 dièse. Au activer, Babengiango, Orange, tout pays. Tout pays. Obenga partout dans le monde. Avec 3 unités la minute. C'est le meilleur prix na Congo. Orange et aussi Masolo na Congo. Orange et Bongisi G. Babi nulle part ailleurs qu'à Orange. Donc veut dire bon à Congo mi mo ebikaka. Donc réseau à solo sur les Orange. Non bon son ba sim pour benga quoi. Donc c'est là toujours. C'est là Orange meilleur réseau il y a RDC. Mboka ya Orange yango né na France. Mboka Orange, Tour Eiffel. Mboka Orange, Paris. Balamba rande Orange. Même Awa, Orange Cellula. Balobi roaming assuré. Nangongo na numéro nango Orange na osolo. Orange vous dit 5 millions de fois merci. Internet qui toko na Kinshasa, on a meilleur internet ya qui toko na Kinshasa et c'est Orange. Ba mégabyte nous n'en parlons pas. Communication entre Batoubaza et Orange coûte Kolobate. Communication Orange n'a pas Bikaramaza, n'a pas Neurolom, n'a pas Voinetou, n'a pas Togo. Communication peut qui toque Orange, Orange tout le Batsounim. Tout le Batsounim. Ah, Orange, réseau ya peuplé, Orange. Et Bongoli Makambo, Namboka, Congo. Et Bongoli Makambo. Et Bongoli Makambo. Orange, sponsor officiel du groupe Sinark. Fan nion sur Sinark, fan nion sur Sinark. Olingara Sinark est trop, Otalaka Sinark, Bando Bandati Lelo. Vedi, Somba Semia Orange. Boaka Bikaramaza, Boaka Nyorolom, Boaka Togo, Boaka Nyonso, Yoba Tintintin, Nyonso Boaka Libanda, Mikolo Yosalela Kaka, Orange. Pour la vie, Orange. Et Betty Bango Mboyimbota. Orange a pesa tela te. Ouais, Bampangi na biso ya Angola. Bandeko na biso. Ndeka tolobaki. Visa esebimaki nango. Donc, preuve tout yango yo.
Mutunabino, artiste Nabino Bolingaka, Julien Jeff Kabangu, Tozoya déjà. Équipe d'avance déjà, tout comme à vendredi. Tout le monde déjà vendredi na Boutou. Je crois que samedi déjà tout le monde en a kuna donc au festoyer. Donc bisope Tozoya. Na banziki eza kitoko mingi spectacle solo ko sala mawana musique ya solo ya nkolo toko adorer toko kumisa toko sala théâtre ba spectacle ebele donc visa ya ngoyo eloko to banda ko zela ya ngoyo partis ya congolais bazoya Angola en ordre donc eza kutu teko donc gouvernement angolais ba yebi ke biso tozokota pas trop à dire hein biso visa c'est-à-dire mbalo mbalo penza mbalo yo to assurer bino ke tozoya toloba mingi te tozoya tosa boulot toya pende artiste bayaka quoi bana ngola tout poser sur tozoya to sepesa bi mais yo l'accent maman yango papa na zanga ngola na lela mama si la visa bien na lela la kisa ouais bana ngola nazoya omela gazoza bondia nazoya omela gazoza visa ko yango yo bientôt toya na bino to monana. Manchoni la kisa quoi la en tout cas cette fois-ci tozoya bana nyonso ya ngola ba papa nyonso ba bébé nyonso ya ngola bana ngola bande ko na bino boza na yebi ke bo mama chala mona yo ça ya ko mona biso ezala tellement makasi eza problème na biso te boyebi kaka bamboka na biso mais cette fois-ci makoleza dia na nzela bana Luanda Soraya mputu na bino yeyo ya koloba mingi eza te veut dire Angola visa likambo nde yango yo donc tozo confirmer bino ke tozoya ya kosamba eza te koloba mingi pema veut dire bomona kaka masolo yango bo ekati masolo na minute yango toza déjà ensemble Bon dia Montardo non nyonso wana nasangisa ya koloba mingi bon night bon tarde bon dia ekanga kaka moi kolekela parce que na mbala liboso Povo do Angola nossa terra toi aqui já o grupo teu grupo Sinarco toi veja teu grupo Sinarco no Angola no tempo são pouco tempo estamos a ver aí eles lá mamã na spectacle donc déjà les 17 autres on a palanca les 17 oyo on a palanca pour voyez adresse avec Inter Business Center Dondas Mokil Mobimba Dondas Visa Dondas Mokil Mobimba Inter Business Center sans oublier Kina Music toza koya déjà kala mingi te bomo na biso ba visa yango wana déjà bimi donc tozoya ko ba visa yango ebimi déjà tozoya ensemble tozoya une délégation vraiment une délégation de 14 personnes Sinark évidemment na Ursil Pechanga na Sila Bisalo donc wana ba artiste na mino bozela Petro do tozoya au menu la musique, les ballets et les théâtres. Exala déjà premier spectacle na biso de le 17 exala na palanka bana palanka toya bana mabor toya bana ojayenda toya bana 30 tozoya bana Marthe de Kifangonda mère na ngai mama Monique na Luanda tozoya Grevi Matita Futila tozoya bienvenue Malembe tozoya donc tozoya ya kosamba eza te en tout cas ba équipe na moni lisusu Sisabidimbu tozoya équipe yango oyo tozoya bana Luanda bozala déjà prêt po balobike angoleza ngola quoi angoleza ngola basila bisalu bazoya turoi basila bisalu ba Ursil Pechanga basara mensioni bazoya donc bozela biso de les 17 aux na palanka les 17 aux na palanka on aura vraiment des spectacles to sala yango pourquoi pas to tambola na ba bengela pourquoi pas to kene na ba lobito pourquoi pas to kene na ba onjimva
pourquoi pas na balukapa donc tozo ya ba prêtre numéro yango wana totie wana bobenga biso bo contacter biso Kina Musique na Inter Business Center Dondas Mokili Mobimba bangonde ba simbisco masolo tozo ya donc bozala dia ko sepela bobana ko yemba bobana ko sepela parce que y aura la musique les théâtres et les ballets ba fano ya biso bo matériel ba banderole poto mo ya siko ba fano na biso bo tcha ba banderole ba affiche poto zo ya Jobour Mbala papier ambassadeur papier ambassadeur tozoya Benoît Zekou ajuda social tozoya donc bosé belé tozoya et minga kolobeya te tozoya quoi ouais kitoko c'est là toujours c'est Mesdames et messieurs, amoureux du cinéma et ou du télédramatique, habitants de Luanda et ses environs, ceci vous concerne. En effet, le groupe Synarque de Kinshasa arrive à Luanda. Tenez, le groupe Synarque de Kinshasa RDC se produira à Luanda et dans d'autres provinces du pays de Eduardo Santos. Vous vivrez des spectacles riches en couleurs avec le groupe Synarque composé de Caleb Toukebanam, Turbo, Julien, Kyodo dans sa nouvelle casquette de prophète. 4 saisons. Jerry Lewis, Sarah Masiala, Belinda, Sorayam, Ursule Pechangam, Sila Pisaloum, Makuba Kuba, Tingi Tingi et autres. Au menu, théâtre, musique, dans une présentation de la loi du frère Caleb Toukebanam, ainsi que le ballet dans toute sa diversité. Pour tout contact, appelez le 00 243 84 12 12 129. Groupe Synarque, c'est Lola toujours. Eh bien, tu risques d'y passer. Tu vas perdre ta vie. Je ne sais pas. Je voulais qu'on réfléchisse ensemble. Juste le temps de trouver une solution. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'ai peut-être pensé comme c'est un complot. C'est un complot. Et comme déjà, on a tendance, il y a déjà un meurtre. Parce que si j'avais accepté de te faire du mal, j'ai mis une façon de le faire. Parce que tu as confiance en moi en tant que ton père spirituel. Non, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah, Seigneur. Mais là, je commence à voir que le travail de Dieu que je suis en train de faire, ça dérange. Là, c'est bien. Comme ça dérange, donc je suis dans le bon. Mais moi, je trouve inutile le fait de porter plainte. Toi, tu es mon père. Ce que moi, je peux te demander, de prendre tout cet argent-là, d'aller aider les pauvres, amener aux orphelinats. C'est mieux. Comme mango na orphelinat, comme mango atana. Je sais pas, aider les plus démunis. Et l'enregistrement, parce que ça sera mieux que au Bombango, jalousement. Parce que je sais que à côté le fait que si des gens bongo, peut-être va créer un problème. Donc au moment où nous avec enregistrement voilà, je sais que baza puissant dans beaucoup mais baza plus puissant parce que le plus puissant c'est notre Dieu. Donc garde l'enregistrement mais quand tu as un bon pasteur pesango kaka na bademini pesango na orphelinat et moi aussi j'ai nazalé na surprise moi au salayo tout pesa yo nzambe na yo continue ça même la gata business peso qui est bien. Mélina oui papa tu m'apportes l'enveloppe du pasteur. Saraki, papa. Bonsoir. Tu vas bien, sinon? Oui, je vais bien. Que Dieu te bénisse. Nous avons bien Saraki. Saraki, vraiment, Saraki, sur le ballon, ma casse. Ma cadre business, tout ce qui est à maman, comme de Tekamaki. Le chèque, il y a $400,000, il y a 10 $400,000, Marinaki, tout. Ça y est, papa n'a pas de molime et yango papa.
Donc c'est 400 000 $, tout ça qui déjà na combo, il y a l'église. C'est ça. Nayemba kanatina Afukama kanatina Natatora konatina Yesu Osa tellement bien que Nazoe bate na pesonini Osa tellement bien que Nazoe bate na bengo nanye Critère nini opone la kabato Condition nini osale la kabashwa Abraham kutu papa ya kondima Abotama la famille abateki bikoko Apona yo la critère nini Asala choix na yo la condition nini yango Ayebite na benge nani J'ai refusé 150 000 € parce que je refusais de trahir le Tout-Puissant, le nom de celui que je sais, l'Éternel, le véritable Dieu. Et je viens trouver 400 000 $. Vous voyez ma surprise au Nzamba Pierre Abisso. C'est pourquoi je dis, moi Nzambe Nyonso, quand il se retrouve devant un mur, il n'y a pas d'héros sans histoire. Chérie, est-ce que tu te rends compte que papa Negaza au Baouti Kokoron prié va payer 150 000 € pour Atilanga Bomanga? Ah bon? Ouais, tout est enregistré. Cette femme était en train de faire un discours. Elle disait, qu'est-ce que ça te dirait d'aller en France, d'avoir une belle Jeep, de faire ceci, patati patata. Je refusais de le faire, mais avec le 400 000. Si je vais aller en France, je vais partir. Si je vais acheter une Jeep, je vais acheter tout ce que je peux faire, que ce soit pour l'église, pour ma famille ou pour moi seul, je peux le faire. Voilà comment l'Éternel, il te laisse, il te regarde, comme il a autorisé au diable. Il dit, va tenter, va faire ce que tu veux, mais ne touche pas l'âme de Job. Et après, Job, la Bible dit, il a été béni plus qu'avant. Mais papa, oui, bien sûr, il y a des bénédictions, mais tu ne trouves pas qu'elle est allée loin là-dedans? Non. Je viens de parler avec ton mari, il a raison. J'ai même dit que l'argent, c'est ça. Et lorsque Bayo réclamait bon, il y a l'enregistrement. Oui, qu'on pouvait même devant l'État. Pasteur, ce n'est pas mauvais, mais surtout qui va acte bon. Akoluka mutu yo esimbite poza mutamolimo mutu assemble la rato bien mutu aza mal intentionné akondi mambo voilà pas bomiye. On peut pas laisser des actes pareils tout tika mo boyinga percer ça va te pasteur. C'est lui qui garde Israël ne sommeil ni dort. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. C'est ça. Toi, ne t'en fais pas, on a l'enregistrement. Si ceux qui a coqué les sources musica et là, nous irons directement en justice. Maman Mélina, n'est-ce pas que tu es juriste? Oui. Mais enregistrement, on a des preuves, il y a Mélina, on s'agit pas, papa, on est là pour la vie. Tout le monde pas acte boy, c'est le produit était. Lambena biso atonda bilembo na nzoto oya mataki likolo mosusu te oyo amataki likolo oyo amataki likolo bayebaka ye se na bilembo Jésus oyemba imoleye Seigneur Dieu de grâce. Donc en général je crois que comme je t'avais expliqué au téléphone, je commence à avoir ras-le-bol de Emma et je suis fatiguée. Tu peux pas, s'il te plaît, Olongolae, Olimuselangae. Je le sens plus, il m'énerve dans tous les sens. Qu'est-ce que t'en dis, papa? L'éliminer, bon. Ouais. Ça, c'est encore rien. Parce que ça, tu peux me demander vraiment, ça, c'est la moindre des choses que je peux, en un clin d'œil, faire pour toi. Est-ce que, Esther, tu m'étonnes? Non, il faut le faire si vite que ça, mais vraiment à la vitesse d'une étoile filante. Vous les faites et ça m'arrangerait parce que je commence à en avoir assez de le voir autour de moi. Il me dérange avec mes amis.
Ça marche plus parce que Écoute, j'ai comme l'impression Esther. qu'il m'étouffe. Esther. Je suis étouffée. Choisis-toi une mort. Est-ce que tu vois ce qu'il soit enseveli sous forme d'une personne qui a été tuée par Roby, ou bien une personne qui a été assassinée par une balle dans la tête, par exemple d'un pistolet, ou bien choisis-toi. Choisis-toi une mort. Ça, c'est la moindre des choses. Est-ce que Esther, toi, tu peux me demander ça? Regarde, tant que tu on a mon Zambinga. Oui, j'ai vu. Ça, c'est la taille qu'a fait Goliath. Je ne suis pas comme Bidé. Goliath était comme ça. Bidé Moubenga, il est le Mbingazo, moi je suis pas comme lui. Donc voilà. Où est Esther? Où ça le coup là? Où ça le coup là? C'est-à-dire? Où ça le coup là anti-balle? Oh, tu vois, tu as tout ça dans le champ de tir. Tout ça que bonde Esther. Moi, tu as que c'est que boy. Esther ne sait que moi le coup là, mine d'étoiles, les a que ponza. Victoire, tout le monde a bitumba. Ou mine d'étoiles. Mine d'étoiles, ça le coup là. Moi, les temps où ça que bête, ça que bête, ça que mata. Et ça va faire d'artifice one. Miss le Esther, le coup le torche. Oh, Esther, la loi, ta bête, ta nyama, pour bungi, c'est yenze là. Moi, les temps où tu l'as kangana, moi, le coup là. Na kume ebwele sikuba betinga minda epa ya chaser na mibosa arrête Makuba uza nyonso ngokuluba uza lokula buklier na ngai come on na kati na bitumba come on kwele umoni yo unjiminga boye na lekina tunga mulongo libosu na kubeta masasi na lunguli chikoyo nanye je n'ai pas suivi tunga mulongo c'est quoi tunga mulongo c'est-à-dire que nanye éclairer muntu ataka libosu ya mulongo tangu tukakena bitu. Ah d'accord, OK. Naza ku kenda wana na umwani yo na koko njimanda lingi yo et puis makambo changer. Carrément. Makambo changer. Écoute, nanye bantu bolo que biso za katandre. Tika kuseka. Non, tu sais, ça fait drôle, un militaire, un soldat, adorer une femme. Umuni madame ne sa kokote wona sa kumudi kuda puis. Umuni utamuli na kati ya zamba. Uza kulikamaya kumelester. Sikumuni kamwa libulu mo kuboyi. Natu mwamba. Tumatama ndiye sa kokote bo Esther kubumangai. Esther so bubinga kubuma. Non, s'il te plaît. Matin, Maïzaba Foussette. Oh. Mais si tu compares ça à un puits, c'est vraiment très grave. J'aurais bien voulu voir ta maman Bota qui a salé Moussala Mounene Esther. Esther. Permettez-moi, parce que vous sentez, vous êtes amoureux? Bisouba soldat, ma coucou le bel en terme, il y a boulemoté. Parce que dans notre vocabulaire, il n'y a pas l'amour. Hein? Tu peux quand même me faire plaisir. Moi, pendant le temps Sokotoyo, moi, ça attends, est-ce que vous pouvez plaisir, je vais sautiller sur toi, mais comme un petit lapin. Attends, je vais te faire un gros petit pouchou. Je vais te non, s'il te plaît, ce n'est qu'un petit pouchou, ça n'a rien à voir. C'est là, c'est là, pour garder l'équilibre. Tu exagères. Et laisse-moi choisir un endroit qui va faire un beau petit pouchou ici, tiens. Mais non, ne tombe pas. Allô? Mais Congo? Monsieur? Ah, d'accord. Bana kimbo limbisa biso pour l'interruption salami na kati ya plateau awa ezali faute na biso te pasteur moko auti kokota awa na puissance moko veut dire na yebi te baye ko affronter Kulumbimbi en live. Bana kin c'est chaud quand nabi c'est chaud émission ezali suivi na ndenge ya kosakana te. Numéro ezoleka wana pona ba SMS na boy bapel ezokote belé boko makaka veut dire bino moko bolanda en live awa pasteur Caleb ye moko aye na plateau ko affronter Kulumbimbi o aza ko binisa basala nzambe o aza ko melisa bango masanga o aza ko katsa bango ba bible o aza ko alobi ke samedi akolali se dingwe kao papa pasteur na moni ndenge oye na nguya moko makasi okoti na kati ya plateau eningani boye émission nyonso basinge katani boye yebisa biso Kulumbimbi o azolenga nzoto mobimba yo ye na mupepe yebisa biso secret za nini
Allô, maman, na koloba, nazana mingi ya koloba te, ngai problème nanga, je ne peux pas tolérer mutu moko boye akene ko toucher na kombo ya nzambe na ngai, a toucher Jésus, o biso toza côté, a toucher Jésus, o azali bongo le tout puissant, a toucher El Shaddai na kokai kondimate, on les regarde à la maison, to bana ko tala ngona ndako. Na kokité, na kokité. Nabi non. Comme toza musikate na chaîne nabino, na lobi alors équipe nangai, on fait un tour total la catcher oyo. Alinga défier Jésus, alobi Jésus azé le côté, alobi Jésus a koya lokola muyibi. Non. Asakana na bato ya kokai ko sakana bango, mais na Yesu te. Yango lelo ngai na ye, po ye lelo. Akokutana na nzambe nangai. Mais pasteur Caleb ndenge tozolanda kana bibino moko en tout cas bo changer chaîne te. Boyebi ke lelo ezali moto. Papa pasteur, faut ezali ya kulumbimi te. Faut ezali ya bino moko kulumbimi ya bino moko bozo ya verrier. Ya zo pesa ka bino ba mouchoir, bozo kwesa batu, bino moko bo bimisi kulumbimi lokola un dieu na bino. Ye akoza na plateau awa, akoloba ndenge bozo kozwa bakisi pani ya biya zo fournir bino bakisi. Bo sikoyo, bino bozwi Jésus botie mupandi. Ya zo fournir bino ba mouchoir pembe bakisi. Yango azana droit ya koloba ke Yesu naza makasi te. Maman na kolobela yo asa mutalukuta. Ça c'est du pire mensonge. Na limite mosali ya nzambe o azali na Jésus Christ o azako tambola na kombo ya Jésus akokende kozwa ba kanzambe na ye baka mwa batubu nzambe na bango mwa batubu bakisi na bango lelo bokomona démonstration live na limite ke ba pasteur bakenda vers bango baza bato baza kosala sima ya ordre nouvel ordre mondial wana ezali nini ezali Isako sangisa batu ya mbongo oyo basimbi monde lelo. Ça c'est Satan. Nouvel ordre mondial c'est Satan. Si quoi bazo sala nini, il faut pas fragiliser l'église. Alors pour pas fragiliser l'église, il faut pas utiliser ba net bango, ba ko sakana ba télévision que ba passer ba ko ne zwa kisi pa na bango, passer ko zwa kisi pa na bango pasa na nini parce que nous avons c'est lui lorsque il s'élève batu nyonso ba vandaka. Biso to sana Yesu. Il lelo yango. Esa ngoli kambo nini te, esa ngoli kambo ko loba te. Tokotala, ye lokola rubiki ya pia biso kisi. Tokotala ya ko che wana ngana kochaya ngai tomeka totala yo zo banga te tala ba biloko kulumbimbi ya ye nango pembeni kulumbimbi nazo be eloko ya memi yango te na ebite eloko azana ngo yo ye kaka na simple bible zo mona te yo zana eloko ya muke ya zana biloko be zo banga te pasteur ndeko na ngai mwasi ndeko na ngai mwasi lelo ezala problème te yo komona ngo ye moko ndeko yo akoede biso to kosimba ete ye moko akolongola biloko na ye wana ye moko kotumba ba biloko na ye parce que lelo akutani na nzambe ya life amen na nzambe ya life nazana mosala nzambe un grand pasteur Caleb azana kanda parce que amoni balingi kokitisa bango Yesu na bango bali bafingisa basala nzambe et na droite nanga nazana kulumbindi alobi ye moko leader ya bakisi yende grand fournisseur oya fournissaka basala nzambe akosi apesa basala nzambe te wana c'est du mensonge kulumbindi ozoyoka bloc cadena ai bana kinde alobi bloc cadena awa pasteur palobi Yesu na ya telemi kulumbindi na moni mama na kosenga abeta te akoyoka pasi na maboko amen loko akobeta te amen voilà banakini en tout cas c'est chaud ne zappez pas restez branchés parce que uboko mona makamwa live ona bo mona te kulumbimbi yo moko moni adversaire na yo ayena yene loko te ensemble livre ya pamba simbi o biso bana nzabe to bengaka bible mais yo yena ba instrument ebele nazo mono zo lenga parce que yo tant yo lenga oningisaka mabele à part edingwe oyo kokwesa kao samedi edingwe déjà zo landa yo azozela kao na samedi mais aux adversaires msusu azaka juste à côté na ngaza pembeni na yo ye ayena mupepe kulumbimbi yebisanga okokokaye. Oui, merci maman journaliste Cécile. Yo la couleur ni na sena na sena nga wapi papa yo comment mona déjà za kati na ngai bana kini bozo mona kulumbimbi akomi komona we za kati na ngai mon frère tika babiloko yo tokende droit au but déjà ton truc là ce n'est rien oh bana kini bino momoni pasteur a telemi veut dire asimbi ekeko oyo oyo kolengisa bato na kati ya plateau kulumbimbi ya ye na eloko te komona ye kosimba ekeko kosimbaka ye na bapoitrine je sais pas soki ye katiela ngo aza pede ou quoi là je sais pas mais eloko ndenge naloba boye
nena loba biso totata cameraman zo ekeko wana bia bende yango bia bende pe pasteur oyo aza na sima kuna bena pasteur mona ne pasteur aza kolenga mupepeye makasi donc veut dire komba live eloko yalité naza na tango osala ne combattre parce que biso tobundaka pona kolonga te mais tobundaka kati ne longa amen mase tobundaka kati ne longa tozobunda na yete mais mon frère nena sengelo komoko nena lobelelo komoko papa na ngai papa la tijipe aza pede kulumbimbi ah baza obela ozongisa na esprit na wesika kenaki musika bana kini bozomona kulumbimbi bandi kobina kuna pe awa bentersese ba yidi kina kati ya losambo veut dire awa ezali butuna moyi bana kini lelo eyindi na plateau na ngai donc ensemble ezali awa banga te bobunda banga te bobunda yatingi go banga. Ce programme vous a été offert par Orange. Yéna moupé. Kulumbimbi yebisanga okokaye. Oui, merci maman Jeanette, c'est là. Yo la couleur ni. Na sena. Na sena nga wapi? Ah, comment on l'a dit la scène. Action. La scène on l'a dit couleur ni. Oh, la scène nga wapi? Papa yo comment mona déjà zakati na ngai? Bana kini bozo mona kulumbimbi akongo mona we zakati na ngai. Menga na yebi ke na lati pantalon na ngai ya rouge. Kulumbimbi yo po na rouge coïncidence ye na plateau. Menangi na yeba ke ko yo zo ko caresser air nyos. Yende muto asimi makambo bien ndenge nini na eloko boza na ngona. Monique tangu batu ba liberaka Zaire. Bayaka na mwasi moko azabande azaba nazalaka te n'époque wana mais lokola yo voyage akosaka ba voyage astral nde okoyebisa ngai oui bayaki na mama mo azaki boye yende azaki liboso masasi nyonso baodete ezwaka te donc mutu ekosimba kaka ebana yesu nyonso esimbaka ekosimba kaka epana yesu nyonso esimbaka ekosimba kaka na yesu ekosimba kaka na yesu ekosimba nazana elikya ekosimba kaka akosaka te akokisaka mokano na ye. Mabolongo nanga na se elikya na losambo ekosimba ye ekosimba kaka ekosimba kaka yolobaki na ndako na yo ekoma kozala te obakisaki lisusu mosopizimi ya kozala te baoyo batalelaka yo soki esimbi te. A retiré makambo nyonso alobi contre mon Jésus, contre mon sauveur. Et puis a retiré maloba nyonso alobi contre basali ya Nzambe. Oyo nyonso alobi contre basali ya Nzambe a retiré yango. Napesi 2 minutes sinon azokoma aveugle. Napesi kaka 2 minutes. Naza na temps ya ba cérémonie te. Après 2 minutes soka retiré te azokoma aveugle pe azokoma baba. Bana kini bino mo bozolanda pasteur Caleb a lancé défi na Kulumbimbi en plateau que Kulumbimbi soki a renoncé na makambo oyo alobaki te
azokoma aveugle kulumbimbi adversaire no azaka pembeni nanga yo moko yoki makambo alobi l'air yango kulumbimbi pasteur ayibiki awa soki omoni kokoki te pasteur apesi yo 2 minutes waka makambo na yo osenga bolimbisi na ndenge yo ofingaki Jésus na ye kulumbimbi yo lobi nini pasteur a défié yo déjà nayebisi yo lokola bango babaka Yesu na bango ya lokola moyibi nakobeta ye na Yesu na bango aza moyibi mutu ni ya lokola moyibi 2 minutes waka makambo na yo osenga bolimbisi na ndenge yo ofingaki Jésus na ye kulumbimbi yo lobi nini pasteur a défié yo déjà nayebisi yo lokola bango babaka Yesu na bango ya lokola moyibi nakobeta ye na Yesu na bango aza moyibi mutu ni ya lokola moyibi moyibi bakobeta ye bakokanga bakobeta kobimba matutu lokola yobaki akoya lokola moyibi tozozela ye tokolanda ye nde na masheti tokokata ye Alléluia. Parce que défi est lancé à 1 minute, hein? Talana 1 nayo, na itikali je crois que 54 minutes. Nazoyeb c'est enregistré derrière caméra ata elanga minute, parce que répété sur 2 minutes. Ngai na longwe pembeni na tiki plateau. Bon la kimino bozala toujours penché. Bolanda spectacle ngana benga spectacle parce que ezali somme itikali 15 minutes. Boyebi ça y est et ça ne reste que 15 minutes. Ako changer toté. Etikali 15. Na lobby na kobeta yo na moyibi na bino akwe. Mais lifelo banani bakota biso to kota lifelo. Na ndimi na ngana ozana lifelo. Pour ni batyo so bani bakeka côté moko. Biso beto wana kana biso ezali felo. To ndiyamo plateau na ngana transformer ngona champ de bataille tout de suite. Na vite bino bolanda. Spectacle de la maman là il reste yoka maman. Il reste 5 minutes. Tout le monde compte dans 25 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Eyindi na plateau na nga eyindi kulumbimbi namoni natikaki plateau nazomona kaka pasteur aza kokwea te kulumbimbi yebisa ngai kulumbimbi oza kobelela aza mosika abi azoyoka yo te kulumbimbi koboya te babunda kulumbimbi kobanga te kulumbimbi yatingi koboya te babunda kulumbimbi ozomona nga ozoyoka makambo nazoloba ma sœur oloba mingi te omoni Yesu basakanaka na ye te alléluia on ne blague pas maboko na nous avons banaki parce que nous avons un Dieu voilà banaki nous allons faire un combat en live en pleine émission. Donc, vous dit, bon, on dit comment live en pleine émission. Et je n'ai pas triqué, c'est en live. Et Zali, Obino Momoni, Kulumbimbi, Akufi, Misu, Azolo, Balisusu, Te. Parce que le pasteur Caleb, Azali, loin de Dieu. Azali, pas n'importe qui. Azali, Mouton Nzambe Aponi. Alors, chers téléspectateurs, Bobang Nzambe. Bobang Nzambe, Bino Momoni, il a donné 2 minutes, pasteur Caleb. Et vous avez vu la suite. Bino moko caméraman isolanga Kulumbimbi nenga s'agenoué. Kulumbimbi a commis dans le combat samedi te. Pasteur Caleb a soukisiye. Ya monena ki ba pasteur ya katsaka ba Bible bin sakabanga ben sakamasanga. Mayeko kutana na le véritable l'homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Prophète baboko bino moko. Pasteur, vous m'avez vraiment épaté. Caméraman, na 5 minutes, pasteur est devenu sans mouchoir. Aïe, pour ça, la cérémonie est il a dit un mot, 2 minutes, il a donné à Kulumbimbi. Na émission Nangai, Ndenge, Momoni, pasteur Caleb, à Sali Makamaminen. C'est-à-dire, faut beaucoup de respect, Naba, Sali Nzambe, Obazali, Kotambola, Nabo Solo, Yakobanga Nzambe. Parce que vous avez un mot, parce que Namakambo, les Kasikoyo, comment vous m'avez épaté.
osuki osenga mosala nzambe merci azongisa yo pasteur Alléluia. Alléluia. Lelo yo évangile biso toza koteya ezali évangile moko agressive. On ne peut plus tolérer comment on a battu sakana na Jésus. Na mona ba ndeko na biso ba musulman soki o touché na Mohamed na bango ezalaka grave quoi. Il menace de mort, ba sala ba trouble grave. Alors biso pe ba chrétien to komi na temps oyo ke ti touche à Jésus o touché na biso ba chrétien. Alors na ba ndeko bazo sala ba buzoba na bango n'incluez pas le nom de Jésus. O ezana ngwe ke sculpteur asala na ye yango ese ke ko ezana ilo côté c'est normal bango ne ba kotaka peut-être moi biloko na bango bon ça on peut jeter ah si vous avez vu pasteur abwaki ke ko kulumbi asimi yango na maboko eloko instrument oyo kulumbi azaki nango ko terroriser Congo ko terroriser batu nyonso oyo abangisaki pasteur azwi yango abwaki yango alobi ezana ngo simple statut oyo kulumbi azalaki ko adorer alors olobi nini pona basala nzambe oyo genre ba charlatan baza ko sakana bango baza ko minisa bango masanga plein plateau baza ko binisa bango ko loba nini na batu ouais wana peut-être baza basala nzambe te wana ezakaka baza batu moko bazo sala bango pour ba ternir l'image de Jésus donc na bango ba katcher na ba sali ba soi-disant sala nzambe wana baza batu moko baza na clan moko c'est pour ternir l'image de Jésus bozo mwana baza batu moko sont des amis bakutanaka yango po mosala nzambe atakutu les plus bas mosala nzambe Kachera ko sakana nete to mutakisa ko sakana. D'ailleurs déjà mutukaka frère kaka ndako mutakisa ko sakana te parce que toi tu as l'esprit supérieur dans toi. Mutakisa ko sakana yote ndoki pa ko sakana yote. Ezo senga ba prière beleta fond là la ke o no bandoki te là la calme m'a dit je dors en paix parce que yo ndoki akokota même na lupango na yote ata mukolo na kuto sambela kite akokota te parce que toi dans toi il y a Jésus qui est dans toi, il vit chaque jour avec toi. Alors ndeko yo soki akondima Yesu Christ lokola mokonzi pe mobiki si akomona koloba. Soka ndimite dans 2 jours akufa na. Kulumbimbi opportunité ba pesi yo yango na musala nzambe po o répondre vie na yo normal. Akoyoka yote. Bon, nazo senga na nkolo asala ke ne fiska yoka. Alors avant loba pe amona, il faut que andima Yesu lokola mokonzi pe mobiki si na ye. Amen. Amen. OK, yepsa esiko yo. Non, akoyoka yo sikoyo. Papa Kulumbimbi. Ngala ngina beka bana kini bomoni ndenge na kongo meka ba signe émission comme singati na niveau ya komeka ba signe. Papa passer à lobby ndenge ya bomi yo miswaza na pouvoir ya kozomu sela ofi wana. Est-ce que on dit mike Yesu oyo ye abondelaka. Yo okotosa ye okosenga ye pardon. Bomoni ye moko leader na bino ndenge singalolemo ekatani ake mama ye muté bakati yango te mais un homme de Dieu akati sur place na plateau bolobi nini pasteur omoni ndenge bango moko bandimi c'est que babangi Yesu na yo bandimi ke Yesu na yo azali makasi. Alléluia. Yes. Amen. 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 Yesu aza mokonzi dit amen. Amen. Yesu aza mokonzi dit amen. Amen. Ndako batu bazolanda émission boloba amen. Amen. Yesu aza bien dit amen. Amen. Yesu aza mokonzi. Même yope na mokolo lelo o profiter na nzambe wana. Nzambe obiso toza ko tato toza ko teya aza ko changer ba vie ya bato. Amen. Aza ko changer ba mabota, aza ko pesa batu richesse. Ba oyo bazozanga ba bikomba baza ko bota, batu bazana ba problème bazozwa ba solution. Jésus est magnifique. Alors biso au Mekina Yesu au moni biso en live. Amen. Amen. Oh, je vais prier pour ses frères. Et puis Nazako Yepsabino, il sera un grand serviteur de Dieu. Amen. Frère, donc on a un biloko. Et so senga ba prière rebelle belete ono te pona simbango ezana eloko te absolument pas. Na ba jipo yo hein. Oza PDT mon frère. Oh là là, Balakin, caméraman, Joël Ngai, Denge, Kulumbimbi, il s'est déshabillé lui-même. Alors, on lui qu'on a qui faut adorer. Vraiment, événement, Kulumbimbi a renoncé à Bilo Konaye devant un homme de Dieu, devant Pasteur Caleb, petit mais costaud. Est-ce que
On dit Miguel sur le coup, je te donne la force si tu acceptes aujourd'hui. Voilà, on dit mi? Il a dit oui à Jésus. Voilà, Bomoni spectacle en live. Yesu Oyo. Oya komisa Pasteur Caleb Mutu Monene. Awendre na onction na ye. ezalaka te mwana ngai baninga so bakota mabala basi bakoma mabala mine bana mitano mukoninga pena na ndako opeko ko pela akanga na liputa biso na famille biso makambo ezalaka te soki mwasa azuize mitiake ne ko bota mbala moko abota pena ko preso te keka aboti mbala moko bongo yo likambo ezolekelanga na lela kapongi te ya mbala kutonga kasaki ke vanda penza ze mitie ya 5 mois mona sa salami elonga kaka bwendegeni osala pe musala makasi te. Est-ce que docteur okochete ta docteur mususu te? Est-ce que docteur va pas docteur ko bata makambo ebele? Likambo ngana osepela nango te na zoko ngelengi te na mutema na ngapenza. Omona ka mutalali pongi bona tonga la mukite bozo batenye le kaka cha mutema na. Hein? Iloko ndi na ngona mukili oyo ngambango ya nini? Ngambango ya nini pena ngambango ya nini? Mukoni ngana ko sepela. Mukoni koko ko matela na nzoto. Balinga na bakoko na bango. Hein? Telo ka mama futu na koko na Blavi Baya na Olga Kani. Asa bakoko ne bongo ngai mukoni na kozwa koko kasi. Mama. Omoni makambo naza nazo ebanga maoloba te. Onde naza bona obanga nano. Nazo ebande na opesa de wisi rapport te. Mama. Omona mamunyoso ngandi mnoka pasi. Et en plus na ebité ndeni na websa lewiso akoti awa nazo banga na ebité tamso obenga nanga mama 5 fois bazie melungu akaka lelo kutu oyo na espéra ki kaka na binzambe ausunganga mwana abotama mais lelo tala naza suna ikamba olobate makasi nyosa kibomote silinga na ozela so obenga nanga mama tokei apesa mbongo na nyonso dot nyoso mam nyoso ona fa papa sisa makam nyoso et pas la bino basisa nyoso ana bandeko na ye aza pe na ba camarade peut-être on so ba conseiller mabe aza mutu le nyoso wa osala nyoso wa koloba soka ye mama to sali to na choite kutu ndeko na ye magi makanda na Londres ayibisa nga osala valise pour na bébé lelo so na ABC nyoso wana mama ata so ile wisa ye abengani biso c'est normal aza na raison aza mwana batu aza pe na posa na ndako na ye mona bana bayeko ya mbaye papa ela siko bazate mama na ebite soki nini nango tozang mobile nanga zangisaki na famille o apesa kite peta musuki etu na banoko yuso ne okoneli banani ukoneli mutu te maki makala na yeba kika mumbongo yo zaka ya mama ma belle bonne ma belle bonne maman chérie toujours chic donc kaka boy yo ka ba jolibilité dinana utezotambola ka lokwa nyoka te nini susu mara mpezo sila te nini mama ngana problème yo pe problème na seki kutu lokolo ye mama eza na oka boye na uti na agent sawa Dikalo les bourgeois atindela moi quelque chose Angola non Angola zaka Angola abisinga lobi ye morazo supporter ba moyen de transport na biso ndeto ke na ba papa Angola ya on a kenda na zo moi quelque chose na vite na kufa pe na ngubo na motema te na yana me pande konanga na kitele mwanda mkumbo charge on azana ngolo kwa nyo do ona lobaka ke AVC on atambola nango do na sana AV na ngai mais sende na noyete siko luka kase to c'est ce que ye mambo baby non oh là là mama biloko ba siso lamba yango pe nga na kei na bimi na lamba na tri mo sombo wana Oya, nikile la bina madeso. Mais maman nde yo na ilubu. Nde pardon yo. Ya otola na ga lokolo. Opesa bango kuna ni sombote. Na koko na ko bosa na te. Na ti lo botika ko sola, botika ko tonga. Basi na batonga mibali na ba. Tu opeta kama so mama. Somo nanga na oseka, minu nange bimu. Kapo na komi
mutu na nga eza lisu ya nga te nzoto na otambola me nazomiyeba te. Nadine talaka banda na bota mwana lelo azokokisa 16 ans. Nadine so na banda oboya kobota parce que position ezalai vraiment te me na minute mobile nga pambwami aza na mbongo me komika ozwa zemi 2 mois 3 mois hôpital ya nazolandela ndenge esengeli zemi kolongwa na kolongwa ekomi lokola do eza lisu lisolo te et puis eza lisusu ya pasi te ndenge ezalaka zemi elongoko non ekomi na oloko habitude ozwi na yo bien mais ezofanda te si comme na tuni docteur zemi ezofanda te mpona nini docteur ebisinga oza bien oza problème te ni microbe eloko moko te oyo ezokoki koempêche mwana fanda na libumu na nga eza te siko na mituni na binzambe na nga nasali nini est-ce que naza na droit ya kokumba zemi lisusu te ma chérie oyebi nga pe place naza nana mambo ebele oyo okutanga na oso wana mama naseki ka atan yo ye problème oyo oza nango yango nga naza nango oyebi zemi na nga oyo nazalaki nango oyebi nayebisa bino te zemi nazalaki nango ewutaki kobima donc nde naza boye nayebi te lewi soki aye na oyebise nini mama zemi elongwe Nadine oyebisanga ke ozali so na zemi zemi elongwe na so na zemi te nina ya pasi mama nayebi te so il faut ka ressemble ngaki Jésus na ye kulumimi yo lobi nini pasteur a défié yo déjà nayebisi yo lokola bango babaka Yesu na bango ya lokola moyibi nakobeta ye na Yesu na bango aza moyibi mutu ni ya lokola moyibi moyibi bakobeta ye bakokanga bakobeta kobimba matutu lokola yo baki ya lokola moyibi tozozela ye tokolanda ye nde na machete tokokata ye alléluia en tout cas oyebi mutu oyo na comprendre te mais mutu akoyokana ye te do ye azokontinue kaka kodefie basali ya nzambe 2 minutes ngai na longwe pembeni na tiki plateau mpona kimi bozalaka toujours penché bolanda spectacle ngai na bengi spectacle parce que ezali somo na plateau na ngai boyebisa ye et ça ne reste que 15 minutes akochanger tote etikali 15 nalobi nakobeta yo na moyibi na bino mais lifelo banani bakota biso tokota lifelo na ndimi na ngana ozala lifelo po ani bato nyonso bani bakeka kote moko biso pe towana kana biso ezali lifelo tondimi yango plateau na ngana transformé yango na champ de bataille tout de suite na vite bino bolanda spectacle ezosala mamalai obike muto yakanzi bakisi na yedo eza na facilité kaka oye place mo banosaka babuzoba bataboye eza pasi na bajise on s'est préparé tout pour affronter Moutaboye. Moutaboye on a déjà bakisi aza biloko mabe. Et comment ki ndenge nini? We bien mon on dit matin mamba mi ban na biso sala baza sona ki bonza mbete Eyindi na plateau na nga eyindi kulumbimbi. Namoni na tikaki plateau na zomona ka pasteur aza kokoya te. Kulumbimbi yebisa ngai. Kulumbimbi oza kobelela za musika bia azoyoka yo te. Kulumbimbi koboya te babunda. Kulumbimbi kobanga te. Kulumbimbi yatingi koboya te babunda. Kulumbimbi ozomona nga ozoyoka makambo na zoloba. Pasteur oloba mingi te. Omoni Yesu basakana na yete. Alléluia. On ne blague pas. Mapoko na mudabo. Obi mosala nzambo yoko nzamba ye na boka no kimia makele bani. Bishop chérie. Tu parles ça. Omoni katio wa betaki nani prophète Jésus. Naomona. Kasi bakwa ici ete. Pasteur. Ababilo bolanda pasteur. Bakwa ici. Nzambe azolo ndenga sana na pasteur na bino wa soka kwesi yepa muta bakisi chérie oui omoni katio oyo abandaki kosala défi na azalaki domestique na bango baadopta ye akota na famille wana nde omoni pasteur wana sombi ndako bajip biloko nyonso nde ozomona mwa mwasi wakoma okende poto ezobaka lipamboli eza nango kaboye yaka soki nzambe alingi badimension minene kolo tosengi na yo mema biso na badimension ya lola
yetelemisa bakoka kolo tosengi na yo mema biso na badimension ya lola yelobisa bababa kolo tosengi na yo mema biso na badimension ya lola badimension ya lola yelobisa bababa ngai na lelio. Chérie, tu n'as pas encore fini? J'ai fini déjà. Mema biso na badimension ya lola. Quoi? Tu as dit Des mamans pasteurs qui sont venus l'autre fois à l'église. Je leur avais demandé de venir te voir. Ils ont des problèmes délicats, chérie. Ils sont là? Oui, elles sont déjà là. Oui, l'Éternel, tu es notre Dieu. Oh, alléluia. Yo sali nzambe na biso nkolo. Nzambe na kikotika lisusu bandeko bayekotala biso nzambe na maboko na yo. Bademo nyonso ya poursuite oyo ezali elandi bango na nsima nzambe tikala mosika. Na bitumba nyonso nkolo yo moto ozali molongisi na ngai. Nzambe matiki tambo na maboko na yo. Saint-Esprit yebana kokonza bomoi na ngai. Konza libota na ngai. Nyonso na kosala eza sous ta direction au nom de Jésus. Amen. Amen. Chérie. Banda bateki biloko li ata mokiete, hein papa? Eza nini? Mélina. Chérie. C'est que déjà nzoto na ngai eza so yanga ite. Ça ne m'appartient plus. Nazaj lisusu neti na kolia te. Oh. Ma nourriture c'est la parole de Dieu. Attends chérie. Je peux peut-être trouver ba bloka mike kaka ba mais je n'ai plus le goût de manger la nourriture comme ça, la nourriture physique. Bébé, si tu ne manges pas, tu vas faner. Ou ça, na force. T'es pas bilo qu'on est à la force. Il y a tant d'embouté, papa. Mélina, Dieu me donne la force. Chérie, il faut manger. Mélina, Dieu me donne la force. Non, non, il faut manger pour avoir. Non, non, je n'ai pas besoin. Liaka, papa, c'est vraiment important. Hein, il faut liaka. Ou ça là, oh, on va bien te, ou ça, on va bien te. Vous allez bien? Laissez-moi vous la vie. Merci papa. Laissez-moi casser vous la vie. Aïe aïe aïe. Bon, tout le monde est là. Ça bien. Ikolo natiki bano yo. Natiki basali na yo na maboko na yo nkolo. Nyonso tokoloba, nyonso toko s'entretenir na bango nzambe za la sous la conduite du Saint-Esprit. Molimo santo konza biso, sala na biso eloko lengi. Konza biso sakane la biso. Tomitiki na conduite na yo. Soko yo esika yo zali mpepa mabeko iko zalate. Zala na biso na yambi bango na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Ay, baba ngai ba mama ya basali na nzambe. Hey, boy, epsinga mama epsinga bozaba se basali na nzambe. Alléluia. Il pas ça casseur biso, aza même problème na ba maman, et on a epse qui paye à l'élo beaucoup de temps. Aïe 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 aïe. En tout cas, na éviter esengoni ni tozana ngwawa koyamba basi abasali na nzambe na ndako rabi. Aïe, ba mama na ngai si soki na koiko kabino, na éviter so ikoza la individuel ou bien tous solo là ensemble, je ne sais pas. OK. Toza basala basala nzambe. Netinga na kana ngai. Nazora bazemi na ebima kaka. Naza mwasi ya Bishop Lewis, mais kobote zate. So nazuizemi ezobima, nazuizemi ezobima, mais tolandaki na TV, tomoni basi ya bikomba bazobota, babeli bazobika. Yango to baito romekana nzambe na pasteur Caleb. Yango to ye. Amen papa. Ngape lokola bon. Toza basi ya basali na nzambe. Toboyi musala na bango to bazosala nzambe. Kasi komeka pe pa mususu epekisami te. Tomoni ba témoignage ebele. Vu c'est que tozo vivre na banda kuna biso, nous sommes décidés à koya komona yo papa. Toye ko senga nzambe na yo asunga biso neti ngai. Na soka zemi. Kasi mobali nanga soki zemi nanga elongwe te na kobeta. Azala kaleste.
nayebi te nini ekotelaka ye molimo nini ekotelaka ye bien sûr que aza serviteur de Dieu mais naye kosenga nzambe na yo asunga atushe mpe motema na ye makambo nyonso osalaka mabe wana atika. Pasteur, nakumisi na nzambe mpona kotindela biso mosala nzambe lokola yo. Vraiment basi na motema eleki pasteur. Lokola nga naza na mwana banda na bota mwana kokisi 16 ans. Nakoma kozwa zemi liboso tozalai na bozwi te. Tobando boya kobota mais tango mwa bozwi emonani pasteur. Nabi te le temps emonani fona bakisa bana. Pasteur soki kana zwi zemi 1 mois 2 mois il faut elongwa. Dernièrement 4 mois elongwe. Tozo ebate eza nini mituna tokoma koko mituna kangana mobali nanga. Tozo comprendre te. Nazo zanga kosimba bana pona nini hôpital tomeki pasteur esimbi te. Toye pa na yo mosala nzambe o nzamba tindi. Kotala oyo zo sala pasteur. Non. Yango toye pa na yo pasteur toyebike na kondima. Toza na poso simba bana. Pasteur. Nga na ena problème peka ya obota. Tolanda ki na télé na mama nanga mta akoma déjà oya awa azwaki tente yango atinda ngi pa na yo po olandela na ba prière. Amen. Amen. Alléluia. Vous avez le droit d'avoir des enfants. Amen. 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 Le fait d'être les enfants de Dieu, le fait que vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, dites Amen. Amen. Vous avez droit à la vie, dites Amen. Amen. Vous avez droit à comme moine na maboko, dites Amen. Amen. Charisme, charisme. Charisme. Alors, tokotanga na Exode 23. Verset 26. J'aime ça. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Amen. Je remplirai le nombre de tes jours. Amen. 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 Écoutez, alléluia. J'aime ça parce que vous avez le droit comme ma moine ezali droit na yodit amen. Amen. Parce que Bible ezokolobela biso que dans ton pays il y aura ni femme qui avorte ni stérile. Na kati na mboka na yo basi bakolongola bazeme ke sopana bakozala te. Ozana droit ya comme ma moine. Moine azali ni femme boli. C'est le diable qui vous arrache vos enfants. C'est le diable parce que moi si nyonso na sena moi azana droit ya kozala na moine. Amen. Azana droit ya comme ma moine. Simbela nga mwana na foi. Simba mwana. Ozana droit wana ya komema mwana na maboko na yo. Ay! Simba mwana. Simba mwana. Simba na yo mwana. Ozana droit, c'est ton droit. Lokolo bandako sambela yo ozali mwana na jambe. Obandako sambela ozana ko la stérilité n'est pas ta part. Et ça part na libota na yote ya vie na yote. Simba ina fuata tia ces droits là. Ozana droit ya kuma mwana ozali mwana na jambe. Peu importe bisika bazako mema bano eko simba ki. Bayiba kabino ne bana. Mais mandako bokoti lelo. Amen. Mama bengela ma fille Marie bengaye bengana ba intercesseur nyonso bazana chance na bango bondela na kuna baya awa toko bondela na bino elongo. Ma sœur vient ici. Alléluia, botelemi ba sœur là. Oh, nzamba za malamu mingi. Nzamba za malamu. Na isi bino nzamba za malamu lobana ngai nzamba za malamu. Nzamba za malamu. Mwasi nyonso na sena moi ozana droit ko bota. Soko moni mwasi na kati na ekomba ezali komba. Baza ko yibe ba faveur. Amen. 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 Loba na obota. Nakobota. Nakobota lisusu. Nakobota lisusu. Mwana liboso akoya. Mwana liboso akoya. Ya mibala akoya. Ya mibala akoya. Ya misato akoya. Ya misato akoya. Ya mine akoya. Ya mine akoya. Ya mitano akoya. Ya samba akoya. Ya mitwa akoya. La Bible nous dit remplissez la terre. Et nous bango na pamba te. Et nous bango na pamba te. Ngambo nini bino bosala na sena moyo yo. Popo bota te. Oh! Charisme. Charisme.
Alléluia. 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 Ma sœur pesa liboko. Chalo boko no mona libumu na yo. Alléluia. Aïe, Mzaba Zamala. Elle c'est ma fille. Elle c'est ma fille. Pour présenter bien. Elle s'appelle Marie Messano. Voilà, moi sur le Nebomoni. Yazali Lipambo Munen pour Nandakoyo. Ngai na bongo mutema kala mingite. Ne vous en faites pas, on ne peut pas mentir. Na comme Nanzab. Amen. Ngala bongo mutema kala mingite. Ouf! Ezali à travers. Ye ayaka walogola mwana musala Nandako. C'est elle qui nous a apporté la parole. Amen. Amen. Ya mwana mukilio banekizaka motote. Amen. Akota inanda kuna biso lokola mwana ya musala, mais yende mutamebele biso lilo bananza. Amen. Lelo elle est ma fille. Je l'ai adoptée comme ma fille parce que ya memela ngai bomoy. Ngai naza kosalira Nzambe te parce que soki ndenge nini Nzambe akutinga aponinga déjà na kati ya bomengo, déjà na kati ya bambongo, Nzambe azwi ngai a imposer nga na saila. Amen. Imposition à Nzambe moto ko tele milango. C'était à travers cette dame, cette demoiselle qui était notre bonne à la maison, mais lelo une fille dans la maison. Amen. Ayelinga li pamboli, lelo nga pena pamboli. Lelo c'est vraiment une grande dame qui chante pour Dieu. Dites amen. Amen. Alors, ngana web sabino, Nzambe na ngai o lelo boko kutana na ye, ne ako changer bomo na bino. Dites amen. Tala, et ça na batu mususu so kutani na ye, kutani vraiment na Jésus. Amen. Biso to yaga te, poto sala masese. Tozali bato tozo salira Nzambe na masese te. Tozali bato tozo sala Nzambe na solo en vérité. O tozali bato ya kotata banate. Mais loko na kosenga na bino, botika mabe, botika via mabe. Amen. Amen. Longola mutema mabe. Longola makambo ya mabe. Amen. Nzamba juste. Amen. Kaka lelo bomona bikamwa. Amen. Bomoni ngai banana ndimeli Nzamboyo natika nyonso ya mabe na zalaka nango via ko beta mwasi na ngai ya ko mena sakaye lelo na pona ko salela Nzambe na ngai à 100%. À 100% via ba jeune, via ba ngomba, via ko matangomba yango ekoma vi na ngai. Tote ya Nzambe ya masesete. Boye pona bana bobota. Amen. Vous croyez que bobota ba? Amen. Est-ce que vous croyez que bobota? Oui, amen. Alléluia. Namakamu na Nzambe ezaka likamose. Moko ezali yo au croire seulement. Si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Charisme. Charisme. Est-ce que vous croyez que bobota? Au nom de Jésus? Oui, amen. Comment? Je vais vous botter ma boko 100% simbalo. Simbalo là 100%. Simbalo. Ma boko mata bien. Ma boko mata bien. Simbalo là sacrifice. Tu as besoin de sacrifice pour se sacrifier. Vous me faites ça naïe. Sœur Marie, mais ma soeur Aloyem. Alléluia. Sanela kabika moya we. Sanela kabika we. Sanela kabika we. Sanela kabika we.
na lobby. Moi on attend en Ah ouais, on va et puis, il va se retrouver bien maï, donc. Non, ça, des fois, c'est bien chombo, na tel arabe. Kolivila, la Luanda bengi. Na kati d'élevance, la kati d'élevance, ça, Kolivila. Allô, na chia, bolembisa bandim, kati nankolo. Allô? Ouais, Kolivila, na Luanda. Ah, Bishop Lewis. Mais, mamni na yo kapona yo vraiment, hein? Ah, papa na salini, na kutu liboso bandimia na salini. Papa, ba tia louange en huis clos na la Kolivila. Ovika. Soya. A conseil. Soya. Chérie. Aïe. Balali. Papa mère. Aïe. Ah, c'est ça. Merci la aïe. Bébé, vous n'avez pas zalanga. Aïe. Tarabi. Oumela. Yo beta tamkola banasalo dakina. Kimia na motema. Basali nena mogoyo. Osala rapie to mona rabino. La sauce à pique à penge. Capote mère. Yanga boko. Yanga boko. Yanga. C'est mon cœur. Ah, coller la tête ça la bien té. Yanga boko la que solité. So bien. Bana bazawapi. Bana bozanga. Bana bozanga. Peggy! Oui, miss. Waouh! Basakoli, pasta na biso. C'est-à-dire qu'on fier pour le moment de 4 saisons. Moi, je n'ai jamais gissé. Mosakoli. Chouan! Moko ya miss. Laisse celui ça. Mosakoli na ngai. Petit na mbele. Bien. Malembe. Pig petit Mosakoli. Chloé! Vous avez ça petit. Bougez pas. Bougez, ça va finir. Là, va finir là, non, déjà, tout ça. Bishop n'a pas maté. Ngata mona ayant droit de l'éternel. Liboso mai, si mazamba, to banga le roté mukambi. Comprendre les bogas de tous les pasteurs. Après ça mourir. Ayant droit de l'éternel. On a besoin d'un petit quota qui gère à Tarate. C'est un show. Davina? Miss. Calme. Wow. Hey, voilà yang ngaya, betul lah Filistin. Ça va. Qu'est-ce que tu me dis? Ah non, mais ça vient me dire. Wow. Oh. Comme elle est jolie. Wow. Nancy! Ça fait longtemps, hein? Bon, on a passé Kabouté. Hey, Yemoko. Ah, petit, on a un joint au sopeno, tu sais, un canard, ouais. Wow! Kabouké Tsukali! Wow! C'est pas vrai. Petit, là, mon. Na minute mo benga yesi nga funa tele ma Yasa sadi ma ya Oh, donc nini si avant benga mutasika. Ah bon? Funa tele funa benga pour respecter ba salle mine na mboko. Chloé! Tonti Soraya. Wo santi kombo Chloé. Chloé? Ya pia ba salle mine na mboko mbote. Bonsoir. Eh, bonsoir, hein? Bonsoir. Qu'est-ce que ça peut pas 4 saisons? Yo, la bas surprise! Oh, Angelo et Zambé. Wow. Oh, elle est bébé. Ndaku nangeza la oya mawa boete tu koti malili te Oui, ah, nous autres wapi. Tozat. Ça va?
Ça va? Ça va, Miss. Ça va. Surprise à Chloé. Oui, il faut Oh my God. Oui, Biki, Soraya, yo n'a pas surprise. Zala pour la bino. Deux fois, quand Zala. Zala pour la bino. Deux fois, quand Kola Kela, Bon, tu n'auras jamais que Zala dessus. Je ne sais pas, on a évité un rôle au banni. Donc, Pour j'espère que Chloé, très à l'aise. Parce que c'est Chloé, on est moins de l'air. Bako ba mwindo angolo. Oh boy, yes kwa za wenge. Oyi wenge. Moto la nzambe. Wenge za bua moko. Tango zo talango. Bato za wenge o wenge jibe mpiana wenga wera. Wenge tango ba wera na ba jibe mpiana ba president mukulu bazongo na ba na nzete nzeta wenge. Eva nzete mo ka cher. Neti depuis lelo, depuis lobby, depuis jour wana comme na Chloé wenge. Comment on a baptisé? musique. Et puis le monde est né Sabino. Au monde est ah, to kondolara. Ça dit muto kakola wa. Azalate. Miss. Maintenant so azala donc d'accord. J'espère que vous êtes à l'aise. Très à l'aise. Bon bon pe sanga tanga cause na moi yanga moko. Yanga moko. De vous à l'aise. Non, ça problème. Mon amour. Na biso so là. Ah, Soraya, faut que ça te n'a pas cassé. Non, tu vas de l'éternel. Na mesa là ba caprice non. OK. OK. Soraya, c'est nini? C'est un plaisir. Sentez-vous à l'aise hein? Ok, pas de problème. Nina. Ça il semble parce que oyena batono mais Léon a bien été hein. Ah? Na bien été. Bien été. Bien été, le baba est au camp. Hein? Nana Zeng. Ah? Nana Zeng. Quand c'est gâté pour nous, c'est pas un hôtel. Non, c'est pas un hôtel. Non, mais non, c'est pas un hôtel. Ah? Naza bien été. Non, ça ressemble là. Mais la bien mais il faut comprendre. Gars. Non, c'est pas un hôtel. C'est quoi le sang? C'est quoi ton gros c'est quand on a ce que ça n'a bien été. Ton c'est qu'on essaie de ma case. Moninga nga zo bazema loyengete na zo bazema loyengete oyibu musala nga o comprendre beblo loyenge makamusu basola ngo ke to yokani il faut to sala to koma na ngoto koma mais nga no to yokani non te de sanga mabe makasi quand on lo bano sanga beblo mo wana kwa ba aventure mo bo zo déranger nga oyinga pe bien soit si on avait ba idée na bien te yo asi so na o ka ba aventure mais comment est-ce que nga no to yokani mambazema ngano to kana mambazema tena tu bon yebisa o lingo longo na posala on dit yo kalam le ka ngote puna ni so le ku mama de pache kabiso mama de pache kabiso wana c'est samba aventure kalam samba aventure non c'est katé na série bon non ça va hein yo ko simu zoba so o so wasi ngano na yiba ngote kokanga te po sanga bien te na besoin okanga te so na besoin lo banga lo bana se kokanga te s'il te plaît. Oui, Caleb, Sana. Hein, Caleb muta. Tinda bina buzoba bol. Hein? Na maman na oto biso comme on a wane. Na peki so na maman na on kota maman ale bana te. Ah boyfriend na okabona biso nde. Ah boyfriend na. Oui, problème ni no o konta na Caleb. Hein? Ah ça boyfriend na ça n'a rien à voir na makamba zemi na zo. Ça n'a rien à voir. Soya. Omani yo, c'est un peu na lan. Ça yo so kema ma alem, ou bien kena ndaku na so hein. Na beta wa so na mo so ke kuna. Ouais, mo se kana ngaya. Na biso mamna biso ke na ça prête au bon bazem no pour le moment. Il faut trouver solution parce que na ça attend naté. Mambo Caleb, ça n'a rien à voir na mamna olba, no ça le bien au mille. On s'en a rien. Expliquez-moi mon pasteur Fano, Luanda. Ah mais tu vas sur la pasteur Fano mafuta. Ah non, mafuta. Na petit na bino on est là de bec. Ouais. On m'a ta bolingo ya mystique hein. Bolingo ya mystique. Lewis.
Ouais. Comment ça fait? Oh, ça colle, calme. Il y a un droit de l'éternel. Ça colle, calme. Voilà, mère. Ce programme vous a été offert par Orange. Oui, merci maman Jeanette, c'est cela. Yo la couleur ni. Na sena. Na sena ngawa. On l'a dit la scène. Action. La scène on l'a dit couleur ni. Oh, na scène ngawa. Papa yo comment mona déjà eza kati na ngai. Bala kini bozo mona kulumbimi ya bongo mona weza kati na ngai. Menga na yebi ke na lati pantalon na ngai ya rouge. Kulumbimi yo po na rouge coïncidence ye na plateau. Menangi na yeba ke ko yo zo ko caresser air nyos. Yende muto asimi makambo bien ndenge nini na eloko boza na ngona. Monique tangu batu ba liberaka Zaire. Bayaka na mwasi moko azabande azaba nazalaka te n'époque wana mais lokola yo voyage akosaka ba voyage astral nde okoyebisa ngai. Oui, bayaki na mama moko azaki boye ende azaki liboso masasi nyonso baobetezwaka te donc mutu